Notre Père bana CFC bana Codef bana Nzambe nyonso na yeli bino sango ya sika sango malamu kolo Yesu Masia Nazareth Nzamba solo pe ya bomoi azana bomoi ne ko annoncer bino à cause de la foi 8e édition tokozala awa na terrain ya Bouddha et longo na l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres, Mouto Asimiko Dakondima, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. N'engagez prévu le 1er pe le 2 juillet na Sainte-Thérèse et ezali sous kunate et komi awa na terrain oya Bouddha. Awa na Bouddha première entrée na njilo kotika opusani muke omona na gauche wana terrain Bouddha bisika à cause de la foi kozala tunanga jour nini. Du 15 au 16 juillet 2023, 8e édition à cause de la foi, avec le porteur du Christ, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Awa, ekobongwana maternité pour na bato bazoluka mabota, ekobongwana ambassade pour na bato bazoluka visa, ekobongwana solution pour na bato bana ba problème. Yaka boya na bengi binoto ya ebele awa. Terrain oyo ya Bouddha toko bondele longo na mumbu na kolo pe toko mona loboko na Nzambe le 15 pe le 16 juillet à partir à 14h ngana oya avant na tongo déjà pona kanga place na ngali buto sala lokola ngai première entrée ka ya njili otunika terrain Bouddha c'est pour opportunité o avancer ka muke na gauche au mona terrain oyo et sika wapi à cause de la foi que la 8e édition le 15 le 16 juillet à partir à 14h yaka avant to saisir opportunité oyo to kanga Nzambe na temps pe na circonstance Nzamba Mayata akosaka te alobaka ya solo le 15 pe le 16 ngana zanga na kozanga te yaka to bondele longo. Jésus que de Nazareth ya koko kisama lo ba mosali na ye à cause de la foi monolo monene sangisaka bato akondima miso primordiale bato babongola nde mitema rendez-vous monene ya kambala moko na mbula oya tosangana po totombola nkolo Yesu mangomba nyonso mikolo nyonso tosangana lokola motu moko. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo